Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission Il est temps, une émission sociopolitique, une émission en tout cas qui fait parler d'elle. Comme vous le savez, il règne une certaine polémique autour de l'intronisation du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, M. André Ouamesso, qui a été intronisé bien sûr comme porte-parole des Bas-Congo auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup des Bas-Congo ont réagi. Et voilà pourquoi ce soir, nous avons invité pour vous la brigade de jeunes leaders conscients du Congo central qui sont venus et na bango to voyez position na bango pour natina likambo oyo. Est-ce que baza d'accord que Mwanamboka André Ouamesso azala porte-parole na biso ba Congo to bango ba telemeli yango pe. Et voilà pourquoi tu présenter bino nanu bango moko et je crois que nyonso tokotuna likambo ko bomba ezate to bandi et pas ya Yemoko. Je crois qu'on va le prendre en très gros plan déjà. Voilà. Là c'est monsieur Dadi Mbela, azali capitaine de la SAP de Léopard. Mbote na ondeko. Oui, Mbote ndeko nanga le grand journaliste André Sondo. Est-ce que aux après lelo oko rassurer ni ba téléspectateurs pour na likamo est-ce que ko la vérité to ko bomba ba mususu? Voilà, na télévision tant toujours le na télévision donc to yaka pour na ko panza toujours vérité sur vérité. Surtout yé na mensonge na télévision donc wana to BBC makam. Donc BBC Magamo, merci en tout cas. Je crois que vous allez m'outoper Batubayo Kelaka. Alors on a le boko ya mobali ya mwanamboka Dadi Mbela, tozali na Yemoko Papi Masamba colonel, ozali leader ya bana sid ndeko Papi Masamba colonel Mbote. Mbote monsieur le journaliste ndeko na biso Sondo. Et salut on est d'abord ya koleka na émission où il est temps. En tout cas, salut ma bien makasi, et salut bien makasi to leka na émission. Pour tout le vérité. Voilà. Est-ce que Koloba Yango pensa? Merci beaucoup. Je crois que Bande Kobozo Landabiso avec beaucoup d'intérêt. N'est-ce pas vous n'avez être vraiment rapide pour que to l'Axabino Ndeko Mususu Oazali juste na gauche nangai honoré Koubiala un Koko Alouozi. Voilà, il est là, Ndeko Mbote. Ouais, Mbote Mingi, vraiment, les grands journalistes et Sondo. Voilà, il y a des leaders d'opinion, il y a Association Ma Famille, et donc Tango, hein, tout ça non n'est pas naïe, Tango Alobaka, je crois que Batubayo Kaka, parce que Malobanayo est comme la population. Est-ce que les locaux sont prêts à collaborer vérité? Merci Ndeko Sondo, toujours la vérité, où ils allaient pour Banamboka Bayoka. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que dans le Congo central, vous êtes très attentif, rassurer ce qui est la vérité. Et juste dans le mot moi si de honorer Koubiala un croqualouos, vous allez dans mon amboka Odia Makaya Cordon Staff Bercy leader. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et Lelo, est-ce que au Kobomba Mususuto nyonso gibi manangani? Vous y été Zenga Dioko, Katuna Miand. Donc, de toute la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Je crois que alors, Ndeko Toyambi, Bazali na Asbel Nabango, brigade de jeunes leaders conscients du Congo central. Bazali, leader d'opinion, Bazana association, groupe ya Batu Oyo Kambaka. Et tant que bango ba telemi ba lobby ba yena émission oyo c'est que bango peut quelque part ba sentir moi likambo. Voilà. Alors yamboto côté na maman likambo na biso to bandana na Yemoko Dadi Mbela. Dadi Mbela brigade de jeunes leaders conscients du Congo central. Association wana bandango kan eza ba objectif tamina eza pendani. Merci beaucoup les grands journalistes Sondo.
merci ndenge opesi ngai parole. Brigade nasi bandeko o bazolanda biso brigade des jeunes leaders conseil du Congo central eza semi plateforme. Donc awa ti bozomona boye ba leader ne basangani na kati ya brigade ndenge nga moko dalimbela naza capitaine de l'équipe, le chef d'état-major général de la SAP du Congo central de Kazangulu à Mwanda. Donc tous les sapeurs wana boyebi ke bazana équipe nationale ba o ba voyager ka bazo kende na ba pays mususu ezane biso. Alors tant to monique makamona mboka ezo tambola bien te photocopie yango. Alors to zape na ndeko na biso colonel, ndeko na biso colonel na kati ya staff na sud. Donc tant bazol ba ke oza leader faut nge voanda na nkango na manima nge. Ezate ke oza na population te oza na batute o kambaka batute oyekaka leader par rapport à quoi? Tozana ndeko na biso onya makaya soko yena bersi wana omona ke population ezalo soko salaire la pesi ordre yo mo omona oyo ko yela yo. Tozana ndeko na biso crocodile alwozi boyebi ma famille oyo sala succès donc nkolo bino mo boyebi. Donc leader ne ka to bi faut la population. Mais les autres sont comme ba te belé ba zo ka nga na sa leader mais azali na population te. Azana bato ba yo ke la réalité. Donc voilà pour na succès de on a sondo donc brigade des jeunes leaders les amont plateforme moko tout ça là et puis to créer comme pourquoi tout monde a que Congo central makambo belé o koti o comme ko bota misisa makambo les alagati les lo ben poli ba komi trop ko comme mo konzeza te ke o komi zoba ya bato donc eloko wana bande bona photo e bango il faut to ça ba konzi to ça là que loko poto monaki non c'est trop batu surtout na ba réseaux sociaux ko finga or biso province na biso za province ya Luzito ce qui problème ezali to kinani na kinzonzi mais nyoso wana to kipango sute koma bomanga na bomayo to bomana yango moto créer que loko na pona ko repousser tous les antivaleurs. Voilà, alors tant le lobby brigade des jeunes leaders constant du Congo central batu mususu bazo confondre dans loko la association moko ya ba sapeur yo kolobani non loko za plateforme étant que leader ya sapeur pas na kati kuna mais ça te va lobby que brigade de ça va sapeur non mais dadi mbele tant que capitaine de l'équipe tout ça wana ndeko na pe crocodile lo za sapeur mais azo ko occuper makam ya ma famille mais ba lobby que eza lisanga ya ba sapeur non et tant que sapeur on a na zape na charge na simananga et puis à part charge ya ba sapeur on a batu pe ba linga ka biso ba fani pe bazali donc on va za ba soutenir ka biso o to zape na liloba o to ko loba na bango alors tant mboka zo tengama est-ce to ko loba te voilà tant mboka ezo tengama est-ce que batu ba ko loba te alors to moni bino bolati ba bilamba déjà deux pas bilamba o bolati ils ont l'accès déjà que besoin de soutien à Mouto et Wana, comme on a Wana, monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso. Alors, polémique et botami tout autour, il y a intronisation à y. Banamboka, Sengeli Boye Baete, Zaraki Mokolo, Alomingo, dimanche, le 3 septembre, il y a année Oyo 2023, Bato, Mwanamboka, André Wameso, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État à Mukongo, bâtonnier comme porte-parole. Donc, une toubide y a Congo, Nantois, le chef de l'État, et partout. Et, sans exception, dire que vous avez salati, vous avez fouet, vous avez CP là. Voilà pourquoi tu me dis à brigadier, Bazabisa Beto. Est-ce que Baou il faut que mon âme bango et ma banza bao il faut que ça me beno kangu beno kusa kubakusa mambo mutinya mutila. Alors mais faut to dire na ngé na zongi c'est pas na yo mona mboka dalimbela message wana nouvelle wana bino bozwa ki yango ndenge nini ko yoka ete mwana mboka André Wameso yenda comme porte-parole ya ba Congo. Merci beaucoup les grands journalistes vraiment pour na biso to sengina nous merci na papa Nabiso son excellence papa Nabiso Félix Tshisekedi Tshilombo na ndenge on reconnaître biso
Congo central. Parce que moment où nous sommes dans province na biso, tous à la consulter na poids politique, tous à la consulter. Mais les lois, au monde, président Fati Beton a nommé les biso papa na biso ou à Meso, azala comme dire kabanae, vraiment biso pe, tous à simano papa. Et jo sala biso et sengo makasi et sengo ya kosakana te. Alors, ne sengo no tous à nango fallait toujours te pousser na to molaye amata qui est toujours de l'avant, mais to moni que ezana bande comme so batomite mama be bazoya po ba be les sous. Alors yango moni que to telemi to kopesa mutu moko te accès. To na posa mo kontina biso André wa Meso. Atombo ma toujours président Fati asukaka wana te. Lelo nenga komi porte-parole, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Ba ve na biso, ba muta na biso, o ba sali, o to monaki ya malamu to monaki, o ma bébé to monaki. Mais na ngonga oyo eza ngonga ya André wa Meso. Et pas ya président Fati, ce n'est pas de la blague. Maintenant on va tirer de biso, mais pourquoi biso nous toujours comprendre? Merci. Voilà, je crois déjà avoir les introductions. Donc, tu as mis Batou, Oyo, brigadier, pour soutenir l'intronisation. Il y a Papa Nabiso André Ouameso comme le porte-parole de tous les Congo. Donc, mon amboka André Ouameso, il y a une porte-parole à Beto Bakongo. Alors, on a zoli dans mon amboka crocodile, à l'ouosi, ndeko. Tout le monde est à niveau de Kinshasa. Certains jeunes, Totangi, Mwanamboka, Nekongo, 45 ans, qui ont la pongi. Dieu merci. Alobi jamais. Et Koki Kosalema, Atamukete, Mwanamboka, André Ouameso, a porté parole na biso Bakongo. Hier, en tant que Moukongo, a télémélé et puis, il est monté très haut pour la Kolobake, jamais à cause de la porte-parole à Bakongo. Ose-toi qui a mon ennemi. Merci pour André, le grand journaliste. Ils ont ça la passe. Quand la biso ba jeune, au lieu de la mitema ya ba jeune, mais to koma toza ba jeune, mais toza la mitema ya ba tata mibimba. Oh. Tel degré. Oh kindokité. Kindoki. Le mawatro. Donc aux hommes on a muto aza jeune, mais aza dans l'esprit ya mabe, mitema mabe. Parce que dès la papier oyo la poche bo. Donc bango ba koma otambola na mutema mabe na poche. Oh. Au Charles Ndungi. Ndekonanga ozwi ndekonanga yi 45 ozwi ba papa wana misusu bazala peut-être basima na bango donc degré mitema mabe bazala ngo bata kuma otambola na poche so vérifier la poche na bango omoni mitema mabete omona ona ponta pantalon donc yango bango bakoma otambola nango soki totali mikolele kaka ndeko oyo ozobenga andani 45 alekaka na plateau bosalaka na émission pona koya kokumisa son excellence de dire Kaba, il y a le président Fatih Beton. Pourquoi le président Fatih Beton et Bongo Poko Malokola, Yemoko son excellence André Ouameso et ils ont bangotan. A poussé la kipembe. Mais tout éviter monde d'engeza ko évoluer, mitema ba tupeza ko évoluer na ndenge nango. C'est pour cela peut-être yango ndeko wana les lois qui m'ont pandi pour la kisaka à mutema mabe aya koloba mabe po azaboye asali boye ba memie na njili kutu patati patata na njili wana zo mona quartier njili komi na njili wana zo mona ezali ba Kongo na ba Kongo mutako sayote alors tangu basali eloko moko manifestation moko organisation moko bon tozo yamba ba Kongo tu baza wana mabeza wapi toye komona bandeko na biso barastaman bazalaki wana mpona koapuye likambo yango ndeko na biso G8 aza mokongo epuis barasta wana omonaki wana baza bakongo bami ndeko na biso lokola ye azwi pouvoir pendant ntango molai oyoyo mais bato batiaka bato bokonzi wana ezalaka ba chef coutumier au bazar reconnu mais ba grand chef coutumier au ya ba Congo to yebi wana ba lui bango te bazalaki wana ceux qui te montrent que par exemple il y a président Fumudi Maté de sa majesté
tout le monde a dit peut-être il y a dans le temps comme on l'a monté pour la ça va peut-être gaz ba pengé le côté alors si tout le monde peut-être babilonga bande comme si soit ba continuer na mususu bazala quitter on va pesa la pouvoir mais o ya zalaki wana azalaki na kati ya communauté ya ba chef coutumier et ça te pour l'attaquer cravate dege bango ba loba ki alati cravate alati costume que non azangi pousser aza sous na pouvoir était ya pesa moto mettre ce gars aujourd'hui joueur ou bien aujourd'hui sportif ou bien aujourd'hui musicien sera le moli kazaka nae ou bien le moli doboki nae et lingo bakiaza sous makasité. Voilà, na kozonga le panayo mwana mboka Honoré Kubiala un crocodile aluozi toke na ngambo mususu topesa maloba epa ya Papi Massamba colonel ndeko ba jeune lokola bino tolandi bango na ba réseaux sociaux tolandi bango na ba télévision ba télémeli likambwana certains jeunes bango nyo sauté c'est vrai mais lelo yo kokamo tomoni groupe mususu ba jeune bino boye pona ko soutenir mwana mboka André Wameso comme porte-parole ya ba Congo. Alors nini ezo motivation na bino eza penza nini? Merci monsieur le journaliste na ndinga ni mepesa mun. Ngelo na boala betu ya Congo central façon pani koko mega tuba kintima imbi meguma na zulu tro kimotema mabe ya biso na Congo. Donc comme trop c'est trop et comme tina katia mitema ya bato fani na katia matambla na motema be na ye to ko to lo ndeko na biso Charles Ndungi to zindi to bien pongi ngana benga na bongo bisanzi na sens nini ke oyo bazo sanza ya mosu bazo lia bazande ngwa na ndeni mais bako la mutu lo ba ke ba libération mutu ango Israël ali ba vidéo ali o ba mo ba lo baka to mona ki nyoso ba Charles Ndungi ba lo ba lelo pona papa na biso Jacques Mfwemba o ya sala Jacques président Jacques Mfwemba yo bien moté marambo ya makasi o bien moté on président Jacques Mfwemba na pesa moté pa ça ina kisasa kama Charles Ndungi aloma pepo na président Mfwemba kama Charles Ndungi akea lo ima pepo na ndeko na biso kuluki grand frère biso kuluki na personne pour mais ceux qui amoni azo soutenir mutu et qui amoni que mutu na komi kotenga ma par exemple alors oui to sepela ki ndenge mwana mboka André Wameso ayaki kosangisa ba Congo to salaki na terrain d'Amar ba tebele mais te ko pesa yen ndingisa akoma porte-parole na biso ba Congo a telemeli yango Charles Ndungi a telemeli yango et ça problème te soki bapesi mutu omoni likambo soki eza ya yo ekotikala ya yo ekoma ya mutu mosusu te donc amerikano excellence André Wameso amérité donc topesi chance comment totoboya ye tosala ne pit na dama na excellence ya makambo ya excellence Wameso akopesa mitiki na dama toyele ba Charles Ndungi comment mutu moko oza boye mutu atambola bongo te nous avons 45 nous avons la mabe politique sont que musika te kosuka na pembe ne baza mibalo donc biso par rapport à comportement batambola kana mutu ya bongo te o na brigade to za na ba konti et mo te lo binga suna kena ndako na kena na poto lokanga te. Merci Papi Massamba colonel tokozongela yo. Alors tozana noko il y a 45 ans na plateau oyo les gens na biso ngolu ko yamba noko na ye atuna ayebisa biso nanu parce que 45 ans là mutu UDPS ayebisa biso nanu évolution politique il y a 45 ans parce qu'en tant que noko il faut yeba mamebele na tia na ye. Alors toye epa na yo Odiamakaya l'idée 45 ans relation ni besoin nango familial entre bino mbale. Oui, merci Ming pour la parole et les grands journalistes. 45 ans, c'est mon neveu. Soit 45 ans, c'est ma tadi awa. Ngana bimisaye. Afa le panangai. Na pesi kulu gimote. Soit qui a yemba 45 ans, ngana le kuli 45 ans. Pour 45 ans, azam de perdre. Nani bo boye bo moi.
moi on a beaucoup les pas na ngai na site doit y 45 ans avant maintenant on va pas na ngai. OK. Moi nel bosso à bota. Bota comme ya rose. Moi c'est bota personnel ma kufa. D'après c'est moi sona azali grande série ya femme na ndao. Azo moi c'est demande bosso c'est na ngai. Ni la bala moi c'est boité. 45 ans so azala tembe pour azali carte d'électeur année 2006 2007. Tout à combattre la carte d'électeur. Comment die pongi kabange. Oh. On a confusion. Oui, so azala tembe azali comme émission. Azala carte d'électeur en 2006 2007. Au point pour moi on va s'arrêter. Comment die pongi kabange. Vous avez une famille, il ne donne pas à lever là. Lever dans ma propre. Quand on a Kabange, tu l'as Kabange. Ah, PPRD. Joseph Kabila. Tu as vu des finances. À Tchakomoya, Diepongi, Kabange. Ce qui est témoin dans le Sikoyo. Comment on gagne un minimum de IDPS aux combattants. Au Bani, qui combattent IDPS dans le Mus Nangaï, à Outi na PPRD. Ce qui est témoin, Bimisa carte de l'électeur, néo comment Diepongi Kabange. Donc le contrat il est pesté. Parce que il est pesté pour le bon. Il y a un moment là. Mais à côté Comment alors le bon na kin. Pour azoi kulo de matadi awa pour na PPRD. Pour venir. Les là au comme dans comme kuluki. A muza kuluki tina suka. Lelo oh kuluki ba meko to boité. Les mêmes excellences ou meso. J'espère aux gens la vidéo comment bon faut tiens moi battre là. Ndeka on simba wa meso simbinga 45 ans. Azima Alobaramu. au moni Na yambare na ki. excellence ou meso a sur le travail pour la jeunesse et l'école ministère sur l'emploi. Il y a alors politique va passer un bon. Il y a plus un bon côté. Ensuite il y a jeunesse et comme central. Le rôle zoom qui était mais là au film le délai de monter en bus au Congo central, vous avez abandonné, oubliez vraiment la RDC. Banque où tu as besoin de beaucoup comme président de la RDC. Papa Kassavou. Les lots, toutes opportunités pour saisir un mot. Sur l'état tiers, le Congo comme directeur. Directeur plutôt. Ce que bon pour dire ça y est. Est-ce que vous voyez, tout le monde il est personne, on a combattu des PST. On a parti monté. Mais soit on va avoir la chance de nous recours de l'IDPS. CG IDPS, à ça y est, comment non? Papa, ma force ne tombe pas. La bonne ça y est. Alors, bah, ça me comment personne. Tu vas les souhaiter. Tu as vu ce que va dire na King, à part des ronds. PC mot de Msika. La bonne ça l'homme. Alors, c'est comment personne. Ce n'est pas pour dire. Papa va mettre ça. Non, tiens les personnes. Comment est content au Congo? Et la chance aussi l'opportunité de se saisir en mot. T'as des gens qui m'ont marqué. Bisous à Jérémy Boy. Sur le Congo, ça fait ça. Tout ça ici, on a un bout de la bisou. On a reçu le cataracte, Baflev, Lucaille, tout ça au mon côté. Et au moins, le Congo, c'est des hommes massifs. Voilà, en tout cas, au Diamaka, il y a l'explication d'ailleurs tellement makasi. Alors, les Anakanayo, mon amboka, Dieu merci, Kinke la Pongi, est-ce que Ozoa Kombo ya Kabange, les solo, Tolukuta, est-ce que Litinayo, Eza Pouba Pesa Yombongo, vrai ou faux, Nyonso wana, je crois que Tokulunga Peto Kuta Nayo Potoyeba, vérité Nyonso. Voilà, nous n'oublions pas Nayo, les capitaines de l'équipe, mon amboka Dadimbela. Dadimbela, n'a bengi combien de fois? Tout le monde soit na G8 na réseaux sociaux, vraiment c'était grave. Les loyaux G8 azali pas André ou même Mutabaraka. Les loyaux na G8 on benga les loyaux pendant et puis on dit intronisation ils sont vraiment valables. Dadimbela, Talazotima, est-ce que vraiment, ni sa population,
au Bazolanda par rapport à Kambo. Merci beaucoup, Bana Congo Central Bazolanda. Point Onyati, vous avez raison, Nengo te soigne trop dans G8. Mais ceux qui te banako yo kanatena ndeko G8, ils ont opinion de banako balanate. Lelo to komi contre 45 Kabange. Parce que comment yango kakati? Est-ce que to banako 45 Kabange? To banako soana na été. Mais to mo que mo yango. Mais lelo le moni que ndeko G8 à comprendre ma solo. Et puis ndenge ndeko nanga o de utoloba opportunité aujourd'hui. Il faut te saisir yango. Ndenge ndeko na biso G8 aza déjà to tomber sur la même opinion to ko bonise le soute. Oba salaki biso to za pour. Donc voilà. Et puis le lot de bazol ba ki barasta. Et le ko ndeko na fa que s'il vous plaît, balobi barasta ba zalaki wana. Balobi ba chef coutumier moko ko écoute ba yebanité balati ba costume ba cravate. Merci beaucoup les grands journalistes internationaux. Narazo yebate mu Congo to ke wapi to uti wapi to kende wapi. Pourquoi to koma na niveau motema mabebo. Bon, ba ono so halo ba wana, so yibango bazama yele koleka. Biso nyos. Ba yela biso ba preuve. Oyo ba rasta na temps ya vote. Place ba refuse ba rasta ba voter tout. Ba bref. Baza makasi na ba. Fait na bango. Ata na biso za pe mu kozi mususu soko monie boya bimi boye na plateau ou bien bimi na podium azolo ba kitoko makamno so bien mais aza na vie privée ne donc moi to la dele kuna ezate. O c'est essentiel to mona ke aza ordre, aza mutu moko ya kimia. Po baba ezapé na batu mususu ka meli yango et PC maîtrise. Mais batu mususu ne dit ba 45 ans ka ba meli yango. Ça la désolé. Rien ne prouve Kamela. Prouve Kamela, on va ko ba. Toujours le belango parce que toujours mon appel parce que dès qu'on a sur 45 ans toujours comme on les longs on a eu tout le monde il faut que chasse pourquoi commis boy mais tout ça qui n'est pas s'il vous plaît et puis là nous comme on va continuer na Gishasa papa Félix 45 ans Kabange oyo alors comment les les bazo souffrir même bande on a besoin nous sommes pas se retrouver na port wana putain momi yango lelo to moni ke fatita moye na nenga lobaki na biso azo ça mamunyo soto ça na sentiment alors comment on a que ajume ndeko na biso atie pemene wana de comme litoi na ye son excellence wa meso to ça na sentiment to pesa ke pe ba charge wana pour ba la même rapport na biso 95 ans Kabange o ba boma mais toujours comprendre je charge au lit ya Fati Beto, lit sur Fati Beto. Après, on y sonne au ya sala na Kinshasa. N'évitez comment ça toujours bénéficier d'un n'est pas de 45 ans. Voilà, tous sont là. Nous ça. Ça la tête. Malheureusement. Pour la moto koto. Je vais mon koto pour la koto. Tala. Ndeko 45 ans. Son excellence Kimia. Tikaye Kimia to zongi simatro ndenge Fati Beton à reconnaître biso botikaye Kimia sala musala na ye. Alors au côté de la réalisation il y a mon amboka André Wameso c'est vrai au moni olati lamba ya fondation na ye mais ba réalisation pour ba comme le niveau pour introniser pour convaincre ba Congo ba Holanda biso à Salani. Voilà na utako lobawa il est un temps pour tout. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Bazelaka Jésus. Moi nanzambe gaoya to kansaka ba kake kobeta. Mais to mona place kake beta te to yoki kaka ono Jésus abotami nanda ko bibwele. Alors, na moment oyo biso o makambo leka o boy na boy yangote toujours le temps présent. Na temps présent ndenge to sala ki négliger facha juili biso ye atie wana akomi comme les toy na epona Congo central. Alors, c'est le moment to pesa une chance. On a si masala kibo, on a so kibo. Même bambuta na biso obaleki wana. Bon pourquoi ba nommer bango te pas Fati Beton. Donc Fati Beton qui a nommé wana za soba. Asa soba te. No ba Boko mona makambo ko ya. Déjà fondation ozo là c'est déjà que
calamité inauguration zo salima pour la sunga population mais ça que oh non un tel même ba vena biso ba lekero parce que ni nga pour nga na mona nga été oh non o ya bunda ga makasi lelo banzela ba peya ni makamona nyo surtout il faut combien ba reconstruction combien de joie nani ngwa lobela kango. Voilà la chanson là yo. Voilà. Alors chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler sur la polémique qui règne autour de l'intronisation du directeur de cabinet André Ouamesso, porte-parole des Bakongo. Cette intronisation a eu lieu à Kinshasa dans la commune d'Enzili. C'était un dimanche 3 septembre 2023. Alors, le Kambango est pessi, yeye, bamusu babeti maboko, bamusu be batelemeli yango, mais les lobes yambi batoyo balobi oui, iyo, et sengeli azala porte-parole na biso, et pas à chef de l'État, biso ba Congo, pas mbaté déjà à pembeni ya chef de l'État, na kozala ka directeur de cabinet adjoint, il y a numéro 1 ya pays oyo. Donc, pour na bango, tokoyi kozwa susu te muto amati te bana kozwa biso ko kitisa ka isu na se. Totika ki mutema mabe yango bazali ko telemela. Voilà, moi mboka un crocodile à luozi na yebi ki ozalaka très sage et maloba na yo tango bimisaka, vous sentez la sagesse. Mais un crocodile à luozi balobi comment André Ouamesso se fasse la porte-parole et si ka ba papa mbachi bazali et si ka ba papa na biso de nkusu bazali et sika ba puela bazali et sika ba Congo o ba travailler kala bazali ba atuma tubwana ba papa mo soutena pe mo soutena makasi mwana mboka Jean-Claude Vuemba to soutika boye balobi pona mo solo na ye bala bo mi porter parole ba Congo argument na yezani ni pona ko convaincre ba Congo ba olanda ye. Merci bandeko langai ba pangi nyoso place bozali ndeko Sondo. Na libota bokoki kobota mapapa kobota bino bana 12 mais bino nyonso boza mitema moko te na bana 12 wana oyo salaka peut-être oyo wana osala mote. Alors Congo central ba tout oyo tout otangi ba grand prêtre tout ba leka président Fati amona bango te étoile na ye ebetaki pa ya excellence. Non, ça déjà directeur de cabinet adjoint. On a déjà choix à Mokonja Mboka to boyité. Mais maintenant où est allé les paroles? Mais c'est pour cela on a zolo banayo et sengeli azala kaka wana Mokonja tali alobi mutu mususu te ye kaka c'est André Ouamesso yango apesi wana poste wana etaki porte-parole na ye. Bato bazali Congo central bato bazali et puis surtout tali ba province mususu grand leader bazali ya ba province mususu mais amoni bangote amoni toujours moi la Congo central où est le mal mabeza wa balobi ki konza utu bave tout justement omoni ba Congo mingi bana ba Congo mingi oyo ba botami na niveau ya Kinshasa tangu papa na mama bazo ba ke bana bolo ba ki Congo omona papa tangu apesi mu Congo yo bango na ndako ka ta papa aho comme ça biso ba mboka tie oka papa lo bibe mama bozela bozabala mike mukolo bokokolaka bokomona boko comprendre valeur ya kiko yango ye donc bazalaki ba vie o bakolaki l'esprit ya molokai toujours na kati ya Kinshasa donc esprit ya Kikongo bande ko tiango kate bazotala so na bi Kikongo ba master ba osekanga ba ngona biso na biso siko ezalaki de la plupart ya batu mingi oyo bakoli na niveau Kinshasa ba négligaki Kikongo yango de omoni eyego ko ya peut-être ndenge bazolo banaka ya excellence Ouamesso mais aza mu Congo 100% papa mu Congo mama mu Congo kolongo na ye okene na ye aza ni Congo adresse ye bana aza na carnet d'adresse où est le mal où est les valises merci beaucoup, merci. Pourquoi la son excellence André Ouamesso et voilà, ils ont dengue ba brigadier donc vous comprendre bango baye awa pona ko soutenir mwanamboka André Ouamesso awa to yambi bango te parce que dans ilongi na bango moya na
image ezalaka mingi kaka basaper. Donc awa toyambi bango te comme basaper, awa comme baleader d'opinion, parce que baza na baassociation oyo bakambaka baa na foule ya bato nsima na bango, donc population bango. Donc voilà précision oyo na ngai na sala lisusu tozokoba seko koba na kozongela mwana mboka, parce que le j'ai goûté na moni tobimisi yango mais population pe baotala po j'ai goûté amsusu awaya ko changer na lisusu otie susu mando kino ipana yi si voilà donc il y a mwana mboka papi ya Masamba colonel. Oui, balobi ni nyango réellement André Wameso a sala pona ba Congo. Question wana c'est comme si bozo baluaraka Zaboza la précis. Ni a sala pona ba Congo pour lelo a lobela biso za la molobela biso ba Congo. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Au moni biso ba Congo ti lelo tozo comprendre ti. Tozo comprendre ti on moni to le to kenda la liboso tozo ma toujours sino. Dadia utolo bango. Dadia utolo bango kala minité. Inauguration et la fondation. Très bien. Tu retravailles na excellence au meso. Tu peux ça chance. Tu peux ça chance. Mon compte moka pour confirmer ça quoi on a ton sonde. Et la chance na yé. Le temps où tu chance na yé ni na yé étoile na yé peli donc tu peux ça chance. Donc ça temps ya André. OK. Et là, il y a un moussous, mais le comme il a temps excellence ou un pinceau. Donc, pour tenir rien, tout dans la simanaïe, en plus, il y a chef de l'État. À parler là, il y a et là, le pays, le chef de l'État, il y a Congo central. Il y a un stade qui va bien. Stade qui va bien. Qui est le stade ici, la raté. Stade qui est le stade raté. Tu as vu des stades aussi là quand le nom de Moni, mais c'est le gouverneur Guiban. Avant qu'on avance là, avant qu'on ait marché si bien moi, Bissomana si tu es fier, non? Oui. Si. Le nom de ton hôtel la couleur à si dans magasin et qu'on va studio. Et qu'on va studio, va gêner pour me refondre. Mais d'ailleurs, pour pas bâtonner, on peut avoir studio. Bâtonner dans le magasin. Les gens ne pas sungabiso sungape le gouverneur Guiban doit si ce stade wana bon mon a si de ndenge ozo Au comme son excellence Guiban ozo mon ngote mais là pas tu vas voter mais la rayi ce que tu retambola ndé. Merci. Voilà. Alors tozoko baseko koba na moni penza papi Masamba colonel aye penza moto. Alors vraiment famille, singa famille, c'est vrai, et ben danaka, mais et katanaka te. Wana nzolo ba ipa ya odia makaya. Comment yo ozo se permettre neko oya yo? Disons, moi kazi oya yo, on est kana média pour na ko dénoncer yé. Vraiment bolingo batu balobi non. Yo esengeli yo protéger neve na yo. Asa mwana na yo. Mais tant que les canaux médias, la motivation na yo, certainement ils ont mongo. La motivation na yo pour le capoter, mais la moana oya yo. Hein? Si la famille est bien dans la caméra, katanagati, balobi yo de comment bête babe, parce que y a tant qui comme on a yo de, yep son problème, c'est monsieur André. Ah, mon bien azana, d'abord azan mondi. Ah, tika non wana. Ozo mondi rionan. Oh. Hein, kabane. Ngai no ode makana mondi rio. Na mondi o bosse on ça d'assistant. J'espère au moins que ça destruire que va sourcer ça bien été. Na mondi yo sous. Mais pourquoi yo ogino kutana chef de l'état Fatou Beto. On le met là nan. On ça photo quand il va tirer pour la photo là yo, on le met mon tout côté. Yango to ya, yango benefit la neko. Au moins neko ce qui fati aponi excellence wa meso. Calcul ya ye mo chef d'état et ni na moni kati na ye. Bien sûr aponi ye. Tu profiter na mo. Oui. Pour préoccupation na biso,
tout peut s'arrêter pour le Congo central, hier comme ça. C'est pas le place où on a Congo central, donc, on va tout le temps de dédié. N'est Fatih Ponier, n'est pas président. Même si nous avons des séparés, c'est pas pour Fatih, on a pouvoir vacances. Le pouvoir, on a un monde et le Katia, et ça, c'est le mieux. Il y a un type de alors, l'objectif, il y a porte-parole, les amis, pour faire élire les sous-sous, mon conjamboka, Félix Antoine Tshisekedi, pour le deuxième mandat. Est-ce que vous pensez que mon amboka André Wames a populaire pour convaincre pour Félix Antoine Tshisekedi dans l'élection de juin? Mais bien sûr. On et en plus, pouvoir pouvoir se battre en retard, pouvoir le Congo jouer avec ma pause ou la première pause. Vous avez image de votre voilà. Je vais faire ça qui est. Avec pouvoir en dire. Et ça, formalité, pouvoir vous en retard. Avec pouvoir la pause quand on a la bataille. Vous êtes présent. Le personnage est déjà bien. Comment c'est que bidon? On a dit les résultats, formalité. Vous avez retard. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Mboka Odia Makaya, leader dans cordon, dans staff Bercy. Donc, c'est OK. Dans Bercy, wana, non loin à couvent. Côté wana nyonso. En tout cas, Odia Makaya, assez à Kangama solo, côté wana. Donc, il y a un peu de coup, il y a soit de là, exact. Alors, question on a une bombe dans Dadimbe là. Balobi André à Saint-Gérard qui trône à faire à Congo central. Il est venu nous imposer le gouverneur Guy Bandungi dans le moment de l'élection. Et puis, le Kodjambo a fait ce qui me y est. Mais Batou ne Balobi en haut. Yende mutawana ko imposer tout ça ba député ba voter à Guy Bandou. Et ti ba ko voter pe Guy Bandou. Mais ba population pour lobby réalité peut la terre. Moi ba mon ngo exact. Yo ko lobani. Merci beaucoup les grands journalistes. Nga pona nga na question wana soko otuninga question wana bon. Na moni ke seke ba ya ba mona lo ba député biso mona wana population na biso Congo central bo sala mayele. Tout ba yela biso soute au polo au loso. Mais question surtout na ngande ko ngai to vota ki bango po bango ba lobela biso to vota ki bango po bango ba songa biso mais ceux qui bango ba yeko imposer bango pa ya papa na biso wa meso siko ba zo baba nani ah donc on confirmer que na yo nengo lobike nono ya yeko imposer un député oazo yeba ne rôle na yete ba ye ba imposer et perdre yango. Siko mutande mara photo betele maboko ngana ko condamner excellence wa mesota ngana ko condamner ba député ba ngone ba défenseur na biso tant ba yaki ba ko repe ko révolter ba ko repe ko ba ko ça ba ngone ngona par la force mais ceux qui ba ça ba ngope ba salaki convaincu donc solo mais oui voilà merci beaucoup nazo songela yo alors mon amboka papi masambo ngo baksali kam na baksa moi muke na ndenge dadi alobi yo poser dadi question dadi répondre nga pour notre bakisa yo na ba bref nango question ya on a tout s'il vous plaît yo te poser nga question hein s'il vous plaît yo te poser journaliste la question nga na tuni oyo batu balo est-ce que il faut passer à argument na yo ya on a lobby est-ce que batu est-ce que batu va bref nango ah peut-être que Boyne fallait le faire. Batouana ba preuve que o fiki ba député mbongo tout ça boye na boye bo pona biso le ko imposer. Na éviter on expliquer une question. Na éviter. Voilà, alors d'abord ndeko Odia. Bon, question on a opposé wana. Archi fort. Solo imposer. Avec la maman premier tour. Voilà du moins. Voilà du moins argument. Imposer qui était. Pour ça imposer la belle maman pour mettre maman avant. De bataille na maman Oudianza. Et après on me connaît ça là dialogue. Mbongo dialogue.
Parce que là, parce que boy, boy, député, à convaincre donc la diplomatie. Après la dialogue, hein. Diplomatie, oh, il y a le risque. Bon, bah, le salement. C'est quand même ici là. Donc, on va dire au salon, il y a déjà. Aujourd'hui, Marcy, peut-être tout. Bah, point, c'est très sur point, il y a il y a la casse. Parce que c'est lui. Oui, oui. Voilà, merci. Merci pour Yamakaya pour la sagesse, Nayo. En tout cas, merci beaucoup. Petit à petit, toujours qu'il y a une émission. Alors, un coco à l'ouosi. La zone à l'issue et pas Nayo, parce que bientôt, tu aussi dit ça. Balobi, Bino, toujours côté, il y a mon amboka Fouemba. Vous allez toujours. Papa Fouemba. Donc, beaucoup de boy. Fouemba. Si vous moi, je vais et comme je suis à la messe, et qu'on s'appelle le temps. Si vous au moins ça fait nos vieux frères, maintenant. Au moins, vieux frères, président honoraire Jean-Claude pourquoi on Jean-Claude Mvemba le pacificateur et le ezoka bango temps makambo ya sala asala etake ne Congo pour longolango et que soyo temps pour nous ya komela imbala moko te porte-parole qui va que cha papa yango na loba kino eloko moko batu mokonza mboka zoluka mwasi akobala batu ba ebele babi ya marke na marke mokonza mboka fanda bigala mwana mwasi ona soka kola ngate te ukoya mwa yende mokonza mboka amona kiluko ya kati na ye yango moni poste wana tolobelaka yango lisusu te esengelaki son excellence André Wameso azwa yango mpona papa na biso Jean-Claude Mvemba tobwaki ye jamais ye mpe ndenge aza wana ntango abandaki pouvoir na ye atakaki koto oyo atake koto oyo nadengaki ezobonga wana mpo aza combattant donc biso nde toza boye soki tozosoutenir motu tokendaka ntina suka même lelo tosololaka na makoda excellence Jean-Claude Mvemba même excellence atumatu bwana kuluki bomonaka bitumba ntango eyaka tosoutenir ye etanke gouverneur honoraire ntina suka kuna bakosala élection après 2 jours ye tozosala bavideo ekende Kinshasa tozosenga bolimisi epai ya président Fati Beton mais lokola esengelaki alongwa nano ntango excellence qui bandoye tout ça ligne tout ça toujours pour soutenir ye biso tolobaka oya koya asala nde malamu ndenge ndeko ya zalaki so bande ko sa malamu yo pesa malamu c'est pour cela lelo zo mona que chance ba na congé parlementaire chance ba na congé donc soki bazalaki na moment où tozolo boyo tonito e bateke to meto e basiko ki bazo kinde banga ba comme na niveau ni mais chance baza na congé tozosenga nde ndenge mpe bango batikali baza wana basala mosala malamu mpo bayokisa son excellence André Wameso soni te parce que yaza molobeli na biso ya province ya Congo central soki bango baosala mabe kezongi epa na ye président Fati akoloba mais bato yango ndenge nini kuna boye na boseke bino bolinganaka te biso na bakongo ndenge excellence Nero Mbungu fumu abanga moyo fumu ya triple blassade asala association na ye ma famille alobi so likambo ezali esengeli bakongo biso tokendaka na Kivuka bongo bango bato baza na politique so likambo eza elo nini ezanga mpo bafanda esika moko babongisa yango moni biso tosalaki brigade les jeunes conscients du Congo central soki moto ayi kotake bakonzi totali mokonzi aza na réseau tokokotela mokonzi soki bazotake yo eke oza na faute biso mpe tokoya kobakisa nkuba yo olikoba bapesa réseau ndenge nini donc ndenge tozokota likambo ya excellence André Wameso ayebi biso te biso pe toyebi ete mais toyebi ete kende ko ete territoire ya Fatima yango tozobundela ye mpo bazoluka bakweyise na carré ya président Fatima Beton est-ce que eza mpona mbongo oyo aza nango te positionnement na ye te ya lelo yango bozo soutenir ye to ndenge nini parce que aza directeur de cabinet adjoint soki azalaki ne peut-être na poste nini peut-être bongo bo soutenir ye te motivation ya kosoutenir ye eza bamoyen oyo akomi nango te eza bamoyen te brigade les jeunes du Congo central tocréa eloko oyo ta tomoni babitumba ekomi trop na baréseaux sociaux bato bamibengaka balider l'opinion mosala bango koluka toujours po politique ya Congo central
eza ba jeune nde ba koma ko manipuler ngo so ba manipuler ba yepa na yo excellence kinga ndozo mona ke yede ngaza ko ko mo la fo ya longo ko to tsaye ah ya solo donc makamu ne e ko mama ki wana yango moni tango ne rombunga longo ki na niveau ya Kinshasa tango moni ba autorité ya province ya Congo central bazo longo la bango ba poste ya minene bana Congo central moi baloba ezate le roi to sali brigade o lelo ezana Kinshasa soto moni autorité na biso moko ba longoli na pouvoir songolo pakala to kutya yo poa peut-être au retour mais moko uti ko longwa oui il y a tout na moko c'est que azala ki biete na bana Congo central ba mande ko zala kotala ga mopanzi était que ba neti soto na casquette ya biso ba artiste na ministère ya tourisme ba memanani awala Congo central ba champion baro bazali biso ba saper tozali tosaka ba voyage na bandenge na biso ba musicien bazali bazo débler na bandenge na bango mais tourisme eza pour na biso ba jeune alors tout le monde qui voilà merci beaucoup alors le ba suka pona ba ndeko bazo landa biso nini ba ko retenir parce que bientôt aussi cette émission nazo senga la gouverneur Gibandu Ndungidi avec beaucoup de respect toza ba parents totangisa bana lobi nazo zo information moko tolandia wa la télévision tant pe na madame azo ebisanga tozo regretter touti ko komisa bana na école na tetembwa école privée mais ezala ki na 30 quelque 35 000 école de l'État ou bien privé il y a l'État les lorsque tozo lo baboye bana baké et comme si ko tozo yoka soki ba septenquel en tout cas wana si j'ai wana vraiment ko tambo kabaluka asala effort batala yango toza ba responsable voilà merci beaucoup ça la biso était que ba il faut total voilà merci même ngai moko tango bana ba elinga na bana mi bale batanga na collège Tetembwa tant ba yo pesa nga rapport ya liboso azana 8e donc 2e CO papa Nathalie cahier de communication c'est scientifique, donc 4e scientifique, 85 000. Tout ça, oui, merci. Merci à confiance pour qualité de mandat prochain à Fatih Béton. Il faut primature. Oh, il y a un objectif. Vous êtes primature. C'est sérieux? Tout ce que là, dire Kabaka et Pamba, vous êtes pour essayer. Sikol. Oh, vous avez besoin de primature. Tout le monde a un mandat prochain. Tout le monde est primature. Il faut pousser quelqu'un qui est beau. Vous avez besoin de municier. Ah mais voilà. Donc ne fait d'ailleurs au thème là. Ah il était là. Voilà dit. Merci beaucoup. Alors moi mboka papi masamba colonel to komina suka lilo banayo na population ya Matadi pe Congo central pe ya monde entier et monsieur de Kalema à travers le monde message na yo. Bon lilo banama suka ça biso ba jeune to tika ndimite amabe. To tika mitema mabe to zala juste pour le bien, il se pèse bien. Tant que l'on a na bateau, il y a un hôtel de retravailler. Donc, les jeunes, il faut te changer. To changer, to tambola malamu. Pour le bien, il pèse la malamu. Tant que l'on tambola mabe, il pèse le bien, il pèse la mabe. Donc, tout ce qui a été mabe, n'a pas si battu, en tout cas, tous les leaders, n'a pas si bien monté. Voilà, Bambote Nabino ici, comme il est déjà population leader nous sur Hollanda Bisso et pourquoi pas population il y a Congo central. Alors donc aussi ça Elongo na Dadimbela Oyazali le capitaine de l'équipe, je crois que au Sangisa Nyonso pour batika na quelque chose dans mon tout balobi ndenge ba komisi mwana mboka André Wameso porte-parole na biso ba Congo ebele na bona ngabotanga ba kombo ya batu nyonso ba telemeli yango me batu ya poids balobi chabi yandive. Alors yo ozali pe moko ya ba leader a na Matadi na Congo central message oyo population ba ko yiko bomba pona poko ale. Merci beaucoup de konangai pour la clôture bana Congo central. Nous sommes boyebi côté touti. Côté touti to perdre qui poids politique. Tant to perdre yango.
na lobby mabe ya mbuta mon côté mais tant to perda ki po wana to zela ki na ba mbuta mo lelo biso za dit mo pepe mo ka sika tango Moïse ayaki Jésus miyela kite mais Moïse pe grand prêtre a salaki makamuna ye tango sili tant ya Jésus pe ekomaki o Moïse a salaki tango susu Jésus pe a salaki amote o pe Jésus a sali koleka Moïse le doyen pe a salaki amote ngolo bani do likoloba ba vie na biso na lobaki le bandeli o ba salaki malamu to mona kango merci félicitations to beti maboko to betela maboko biso passe to limbisi bino mais lelo lokwa mo pepa sike ye bo limbisa biso ba négliger mututé to saisir opportunité wana to pesa chance amata lokwa za dia pembeni ya mukonzi po bino to ba songer mutu moko te po azala pembeni na fachi lokwa ba songer mutu asimi manduki batala kamula na eta merci to tika ye to pesa ye chance papa biso die 45 kabange tika ba je wana to bénéficier loko moko te na Kinshasa pa na yo soki ki songi te na ba photo akuta na pena mokonzi mboka faut qu'on reconnaisse ça tike kuta na makama mboka sola kango ya hôtel matin na mokonzi kaka alors pesa mboka oye hôtel mboka bozo sola mboka il faut qu'on vende abonner vendre na plateau boina yo to vendre na photo na ndako mais ba sola ba mboka hôtel matin wana ya sabotage yo ça biso oyo kingo kite on est nini na ba konzela biso comme comme on a 45 ans kabange ndeti kaka grand politicien ce qui oh tout ça qui parle tout ça ne a abonné Moussa yo auto sala on nga lelisi bato wana matani sika wana vie privée na mais faut azo sala buso batro merci na yeka likolo choko keke chasse sali 2 semaines au kangani na bande ko na biso ya IDPS tango bazolo IDPS viva bakoti yo moi indusa muke après le monique yo komi dans ce qui nini biso to bana masolo yo depuis 2004 de 2004 à 2023 ça fait 19 ans mais to lobagati merci ngana sala propagande ya honorable Antoine Gonda na Madimba na zalaka président ba Kadhafi na 2006 tango wana yazo lelisaka na no bato ndeko na biso kabange 45 ans azo lelisaka bato ngata mona na soutenir da bakonzi alors tika ko nyoso soki alinga mata yo ko benda ye alinga mata yo ko benda ye ndeko na ngato sala bien to sala bomoko biloko banoko ba yo kana kate yango yo opinion kate ndenge yo pe ko na mais je vous salue pas ma papa ndé wa meso mais kolile que non to perdre qui poids politique lelo André wa meso yene le to ya mokonzi ye moko je uta miso msina nzela na politique ningiza wana mutu soka le baki buso ba pona yo mais ce qui va changer na tawana wa changer lobby avantage pona yo malamu ka c'est récupération donc pour le moment to zane même moral mais ce qui a tengami biso pe to tengami carrément donc tu fais à quoi changer là c'est trop. Merci. Donc ça peine à gouverneur à biso chance. Giban. Nous nyonso to yebi ke ba propagande so ya. Bilongo wana nyonso akala o nyoko libiso. Bo be na dadi bela o dia makala bo lobela bango boy. Tie. Merci. Na sala nani bo yebi ke ba yosi la payer. Merci, je crois le gouverneur Giban. Merci, campagne de bandité. Je crois que ce qui est bandit, pour les capés awa, pour le lobela, je crois que mon ami André Wamé, ça s'appelle candidat à niveau à Songololo, député national. Bien sûr. Voilà, donc accompagnement à biso, tous allez awa pour nabino nyonso, en tout cas pour Lingi, pour vous faire entendre par voix nabino. Merci en tout cas à ma brigadier Nemboye. Odia Makaya, pourquoi pas Mwana Mboka Honoré Koubiala Nkoko Alouozi, Papi Massamba colonel et sans oublier Dadimbela les capitaines. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie
pour réaliser cette grande émission. Il est temps, là, je pense à Christine Matondo qui est du côté de la régie finale, Noël Péchanga et pourquoi pas Ndes Bavouna. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, pourquoi pas la province du Congo central. Cette province qui est dirigée de main de maître par les docteurs qui bandent nous dit. Ciao. Qui